salut, mbote mingi na balandinho soya B52, la mignonne officielle. Voilà, je suis là encore une fois de plus. La grande famille, karanenge, balobaka famille bota, ba shalom, na bino, bisika nyonso ezami bino. Et puis, j'ai dit un grand merci na abonnement na bino, en tout cas, salanga ngebu, salanga sembe. Ok, merci beaucoup, nzamba pambola bino, esika bozwami. Lady Nachou, le pécha lover, bambote na bino mingi, en tout cas, yakolo baiser belé, mais lobi ya moto nzambe ndayebi ezana nzembo moko musicien chrétien moko ayemba ba venez voir ce qu'il a fait boya kotala oyo nzambe asali ce n'est ni par ma force ce n'est que la grâce de Dieu lobi nzembo oke partout ana Lobi, venez voir ce que Dieu a fait. La famille on a libiso moi historique mouki y a artiste na biso o balekaka mingi. Quand je dis mingi, vous voyez d'où je suis hein. Mingi na famille Bota. Nathalie Kale on a loba nani frère José dit tu as raison et mbande mo kanga photo la femme solo kanga mi comprenez-moi je souffre de yeux ça me fait mal. Alempi ola ta manette la vidéo nyo soka na manette lokwa moi kokoba moko ta ko 50 ans frère José dit ta emande moko kanga nga photo et donc bozo mona nga boelelo oyo malgré ki cinquantenaire na ngai lobi sonzamba pambolinga na ozabwete je suis au boulot hein, comprenez-moi lobi sonzamba pambolinga lobi sonzamba pambolinga ina ozabwete Nathalie vidéo ne sepeli singa na façon moko na bino na uvanda kimia te fona yetu kabole lenge nga na yoki hey kanganga photo kanganga penda photo parce que tant nzambe tango betaka ata obie okundoli soki nini so eza tant nzambe ezaka ata ya nzambe. En tout cas la grande famille Libota déjà tozawana méritocratie ezoleka wana déjà 16h30 heure de Kinshasa lelo tozalawana déjà ebele ngana comprendre te ata na so na monika à 16h na simbi phone nga pourtant notification ezokota ka na kota okota bo okuti déjà 300 j'aime 50 commentaires na 1 minute. Bon, ça là, on est ni famille Bota. Beaucoup mo bangi sanga pour franchement. Et comment bangi ça? Non. Attends le bio ça les phares aux amtaliboso. Aux alaka amtaliboso te. Pour que ça nga boye comme sous bi matana amtaliboso na ba commentaire. Na linga bino mingi. En tout cas méritocratie zawana to landa film na biso to zo o to koki kozwa na kati wana parce que objectif il y a maman na biso Bellevue ils ont rendu côté ya ko enseigner pour que to kende liboso pour que to avancer nzamba pambola bino to landana no mo bolo yo lo bana ngata Marie-Jeanne Bololé pesa bolo zo bolo Marie-Jeanne Bololé de moi nepsi bino tala ki vidéo moko ya Marie-Jeanne ngana lola ngana ko yebisa Jésus kololo ngola banje quelle sérieuxité! Le bon en français. Elle était vraiment sérieuse. À Bininzemboana, Nathalie Ngamonabu. Non. Dans mon pays, nous avons des artistes. La famille, nous avons des artistes. Vidéo pour moi, il y a des filets à l'icolo nanga, pembe nanga, nasuche la binango, bota la binomo kubande konabiso. Ils ont le coin de moi. Mosika dauti penena kokende tambola nako tambola yesunde mosungie yanabutu pe moi yesunde lisungie liseko ya bomo inanga yanona mikuna nanga kolona bolingo kolona ngolue kolona bolingo Colonna, maman.
nalinga bino mingi en tout cas tolanda to comprendre que lobi eza ya nzambe lobi eza ya nzambe hier toyebi yango lelo toyebi yango demain appartient à Dieu. Bisous, bye. Venez voir ce qu'il a fait. Oya kotala oyo zamba sali. Et ce n'est ni par ma force, ce n'est que la grâce de Dieu. Moi je t'ai vendu à cause ya Ndoto. Ndoto nanga elukelanga makambo. Premier ministre il m'a élevé. Zambe alola salinga ngolu. Venez voir ce qu'il a fait. Venez voir ce que je suis devenu. Venez voir au fele ya pambe. Zambalola netolié. Oya kota la moisio ya tulaki. Zambe ya bola besili bala. Oya kota la papa oya zanga mosala. Zambe ya lola besi mosala. Moto bakangaki na l'hôpitalo. Zambe na évité vidéo oyo erni meko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh,
nalela la mignonne botikanga nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezalaki na 10 50 oyo bokoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te